Nzambe mutu abeti baraka mokisu frère na ngana benga frère benga frère parce que azane prophète yoza na wazito monene kukanza teke na fingi no na solo baki eza danger pour la santé na yo so ki babenga Brian mon frère Brian aza docteur oyo ngana ebela ki tradi praticien ba mokisu azana kata fausseté tama lingaka sanctionner église à mokisu aroki ba benye na église na yako tia ba sale ofandi ba pesa ye ya munene bazui asombele ML apesi na contact to suki lelo wapi ML ya sombaki pona corrompre ye lelo to suki wapi ake na corrompre sur gouvernement Brazzaville bongo soki papa numéro 1 ya RS afongoleli mupaya mutema akote asa musana Congo mabeza bi osomona place évangile comme ya ba to bani ba koteri ML on peut citer à chasser ya occasion de rock pas ministre na mion ministre mobali me bango na mion ya basi ba reverser biso na Congo azope si comme makambo po gouvernement peut changer papa na biso Félix Kabangi ndo na bisa ngibande na biso bazana parlement soit disant céleste parce que ça parlement diable pour nanga parce que ça parlement diable pour nanga oui pasteur Richard j'ai dit à haute voix parce que toujours ba ozo ka biso même pour film na biso mais to lobika vérité on doit se faire la vérité azate nous andima vérité za kanzambe. La démission est belée, dans l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza Karake, Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Kiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba la minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo tuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komona ngo Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique
Ah, c'est ça, d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a www.nazarientv.com partout. Et si que les amis bino dans tous les 5 continents, la personne bino beauté, pour la barre ensemble le colanga ina le bika shalom, ça façon bien pour se saluer. Si que tu qui vient en collège masia et ou mela mabota mabino, vous avons un site de bolinga mingi Nazaréen. Site chrétien solo, les Nazaréens 100% christianisés, la émission Table Sainte, webinine auto salle en Table Sainte. Bongo Table Sainte allez na Belibino pasteur Richard Mangando Niekese, c'est son nom comme la M a l'habitude de l'appeler Mangando Niekese, c'est son nom. Na Table Sainte allez te relobela na sujet oyo kala mingi c'est na opesa bino mais yambo ya nyoso to kena kolanda sports oyo ya trône bongo to kutandi si maman tango muke. C'est parti avec la. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci. Bolandi Sport Theatre o ezali bongo pona ba bayebite za bongo album ya Wabino Ndeko, Wabino Leki, Wabino Mama, Wabino Sœur, Wabino Mosai Nanzambo bolinga mingi, la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa autour de sa deuxième album na ye, elle bisaki de 0 à héros, bongo de 0 à héros, et que les trône place. Trône est déjà sur le marché, bande de poto.
oza déjà ko se procurer na yango mais pour na biso na Kinshasa tozote kango na babiro na biso ezami bongo na avenue Songololo numéro 112 na commune ya Kinshasa. Pour les plus amples informations ba numéros affichés na ba écran na bino bobenga bokozwa ba information o etali bongo trône bongo l'autre za ko lobela na thème oyo est-ce que mosai na nzambe agope kozana mosala mosusu omi akozana mosai na nzambe bongo pona kolimbola ngo malamu na bengisaki pasteur Richard Mangando Nyekese waza mopanzi nanga à qui j'ai dit shalom homme de Dieu. Shalom Maria. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Pasteur Richard comme rare aux monde na terre qu'est-ce qui ne va pas? Comme rare que matin ko lukanzambe zo zami nzamba bintu bumba na lukanzambe trop. Bon, ma bataille comment me pousser dans ce 21 jours 40 jours la prière bon, ta ma comme ma maison za raté. Nos amis na bata prière na ba jeune moni mo fatigue nzoto. Nos amis concentré ko lukana nzambe parce que nazana besoin nzambe ako kisama kambo ala kinga ngo nzamba bina luka mingi après ya kusala linga sala ya moni mo ba absence ezali mais après na sisa ki retraite na kisu na 21 jours je crois que na sisa ki mo mercredi dina komi libre mais na zone siko pona ba émission pona ba enseignement quoi mi compte zana moi libre fa to comme fin de l'année peut-être sur ba programme kozala moi na tiamo na 2019 soki yeso akozonga te to continuer ba programme so ba prière le micro na zana na présent Keba ba benga o papa 100 jours o bandaka 21 comme o 80 70 tu comme papa 100 jours te pasteur papa 100 jours les arabes sentiment ya batu même Jésus a général 40 jours 40 nuits Moïse 40 jours 40 nuits ya ba 100 jours comme aka ba ko impressionner batu donc 100 jours muso abimaki au 101 muso a 250 donc et comme la marijuana ba pasteur ya Congo ba comme na moi ba imitateur so moni na sali kamwe pa sai ba ke makambo ba sali pona nini. OK, biso ko zaka référence pour l'andaka évangile ba trace ya ba apôtre na ba prophète mutasala 100 jours 200 jours azate Jésus mota ke nzamba sala 40 Moïse sala 40 be oy combien ba 100 ba 101 ba 150 wana ka ba satima bo moto eza pena ba inspiration te. Merci pasteur Richard, un mot pour tous les téléspectateurs. Bon na bande ko na biso balandaka biso partout na monde vraiment na pesi bino susumbote peut-être que tu n'as pas pasteur Richard neni ndazo mona na te mais talaka kata ya kuluka nzambe za fubumba mananu ba réseaux sociaux zokota mwara mata au prix réseaux za belé ta méditation za belé na pesi bino susumbote be bolandaka biso vraiment to kuté na bino lelo nzamba pambola bino partout bozali pasteur na bino yo mangando ba muso ba mwana ngando ba muso ba binyekese bonga ye ma personne vraiment na pena manqué bino tamola ma lelo de Nazareth ma bengi nga to sala émission mo kitoko ko se pesa pe bino pona ko édifier ka peuple nzambe biso le garaté soki likambo ezate biso to leki eza poto éclairer batu poto batu ara mine batu na vérité parce que lelo to moni ba faux baza belé makambo zo leke belé à tout corps du Christ ya moto zo pona ko la qui fait quoi ya moni biso to le garaté poto éclairer batu selon doctrine okolatique la biso même étant apôtre pour la commune à l'église d'Éphèse on va que n'enseigner bino tous les conseils de Dieu. Conseil de Dieu c'est ça sainte doctrine. Tu as toujours pour partager ça na tout la sainte doctrine pour na kwa tubai ba vérité za wapi mensonge za wapi nana mwa to sela nzambe kati na solo et nana mwa za na kati ya fausseté pour na to éclairer peuple nzambe azola na biso o tozo préparer moi si akolo pour na kuta na mobali na ye na enlèvement vraiment nzambe apambola bino musu. Merci pasteur Richard Mangando Nyekese. Thème na biso pona bandoko bazi biso ka na 2 minutes na 2 secondes o tozolo balelo soki mosali na nzambe hormis koza mosali na ko pe kozala na métier mususu akoiko exercer mais ya motoko to na noto fungana moi parenthèse pour que pasteur Richard na lingi na no expliquer ngalelo ko pe na mitu na na bakate parce que musu balo bakanza mabenga ya na temps plein musu ba bakana temps partiel mais kana ko limbo la biso et ça là on est bokese na na mabenga à temps plein donc ko sala activité musu te kaka bible bana tongo tibutu musu temps partiel ko za mtano sala ka moto sanctiona bonzambe mais kana ko limbo la izaka na ndeni po bana nzambe ba bon moni makamase ma Mariam vraiment tout ba toujours ngaro ba toujours ki ba te belé mais bon c'est la nzambe ba c'est la nzambe yo ka nzambe te pour ki nzambe benga mutu à temps plein et c'est so abi temps plein yo bali c'est ko se suma ka mosute yo ko tika la na temps plein wana ovandi wana mais je ne sais pas que je ne crois pas que ça ma kamasolo bimbing ba kanza mete nzamba lobaki na quel moyen muso saka ba fainéant azana fainéant
ali ko sala loko te za ba loko li ali pano na muto ah oui na temple mais quand on zama do pesa ba ta be la data atana ifa BBC atama ko pa dabia dalo ko ko yo kama yo kimosi na yo yeba ki ko lia na muto ki na yo avole fu muto ki bima wala za bilo nzambe za bilo to ko longola monte mais ceux qui passer la tikali comme on a passé bino akomi kwa mandia ya ba comme l'évangile ko kaka batu prière mbongo sala action de grâce pesa boy offrande d'arachat même rachat ba comme singa rachat que Jésus qui a racheté biso na makina na mais le offrande de rachat dans l'église offrande ba premier so kuta ba bilo ko moko boy là ils amabe nzamba biki bible dit que chaque chose a son temps tango ya kolelezali tango ya kosekezali tango ya sengo tango ya mawa tango ya kosela musala musuni bozali tango ya kostanga pe bible ezali tango pe appeler ezali ceux qui passent biga que non nasa nzamba benga temple moko comme escroc mingi baina ba internet ko waluka bambo et au moment na keba besoin mai sala boy pesa bo tina bo na bo prière comme à condition tinda avanza ba délivrer yo et ya kana prière na mona ki l'église moko boy ba osala même prière ki akoto offrande yo ko esprit de mort longo esprit de mort ko longo parce que ça lui za natira lui se kutie ko kuta même pas passer ba kufa yo ko longo la lui parce que nzamba beki ko utaki mabelo ko songa mabele et on que pasteur il faut ça quelque chose même si tout le monde a bien biso batoka ba apôtre Paul na l'équipe Paul ba pasteur ba na lona muki tout ce no c'est continue na na sala za na dimension Paul mais Paul a ça ba kitunga nazo ta la dimension est pas pour la mort pour la kina Paul a exemple utilisé le quoi prophète a utilisé le quoi apôtre a utilisé le quoi docteur a utilisé le quoi évangéliste a utilisé le quoi pasteur mais ta la Paul on est resaki nango mais comme on a bikolo sala bikolo na ya tambusa na ba veni ko bela la ba veni pour tambola ah bon ozomona c'est pas pasteur amtiki na kifina ko lela le mona pasteur komi aza muto mawa ya kufeka msu papa na mama ozomona ke ça na sensité pasteur il faut travailler net nga so li zamba bisinga que non monsieur na nga richard que non c'est la ngata plein na rusa seigneur pardon na yo kaka yo mais limbisa parce que na mona mwasi na bana ba utanga koma na usala ba besoin na zana ba besoin si posona ba biza de zota monsieur ba pesi 10 000 francs congolais be 5 000 francs congolais papa na ba besoin na ngambo ko na ndako na ngai ko bate bosiko ba tout ce travailler na ba ya mo ba passer ba komi ba miyibi a cause nza mabenga temple osuka moto ba benga temple azamba comme ça salaka okute na stade azota la match mais so ba na temple ke na stade ko sani vanda na temple so gi na to be no temple parce que temple c'est ça rasuté to be na mona ka assemblée ozomona okomona ke biloko eza ba pasteur baza ba fenia ba liko lukate nde bazo créer ba biloko ba konti makama ebele na église ba konti si le moyibi ba konti si escroquerie ba komi ko escroquer ba to bango temple par rapport au ça ça bénéfice que 8 heures d'État ou bien 6 heures 7 heures d'État on a toujours biso songa sala la na abo so na uti musala na biki era busala stili siko ile komi era nzambe na ke era nzambe donc wa kira bana sanza ba linga temple en tout cas wana pour nga na mona meza ba masonge pour so nzambe ba linga temple on a évité nzambe bo bina ko pouvoir ozomona parce que tout le monde mo doka Pierre nzambe ba kine que non ataki péché nzambe bise que non Pierre be matika pêche ngana comme son pêcheur d'homme wana nzambe Jésus est moko asolo na Pierre boui face à face mais ba wa solo ba o kinzambe te ayo kana vo nzambe te ba ko nzambe bisinga temple ayo bisaki na ndenge ni ayo bisaki kaka pa imagination ou bien ayo ka yeke na nzambe asolo alors wana maiza to tchango ko peut-être ko kotana na ngo mais o solo ba malelo ba pasteur ezaka escroquerie ozomona mutu babenga temple c'est ka vana toujours na kata assemblée asa kelo ko musude azaka na pia kaka aya mbaka batu. Merci pasteur Richard Mangando que c'est okangi parenthèse na biso to fungola ki wana za mama likamuna biso alelote lo tozolo na tembo na pesa bana bandelete mosai na nzambe akoto kozala musala musoko kozala hormis kozala mosai na nzambe tozuma etenya ya biyano na biso na ya mito na biso na biyano pasteur Richard Mangando auti ko pesa pasteur Richard boni sango ya papa Baraka Mugisha c'est moi mikolo papa Baraka Mugisha na bisa kibino clairement que nzambe mutu abeti Baraka Mugisha frère na ngana benga frère parce que bino benga prophète benga benga frère parce que azana prophète azana frère de kaka bon babilo ko basala ki pona baluka ka mbongo honte ma muzulu belawa nzambe benga ta premier nzambe na bolingo na ye na ba mabenyo so frère Baraka Mugisha salaki nde nzambe akomisa meki non 9 jours za rabiso journée moko tika pe ko ka sa ya nzambe ya nzambe akanaka beta ipo corriger oui mona parce que akobimate za nzambe ata ba intervention parce que gouvernement congolais ngaki intervenir ta ba komi kuna bakuti Baraka Mugisha na 3 passport oh bakuti na passeport ougandais passeport tanzanien passeport congolais si vous yebisa bimilo kwa ngembo si vous yebisa na ba justifier par nani
Congo habité bisoté Congo RDC balaché Uganda pas habité peut-être ba développement Tanzanie pas habité donc comme le Wangembo ça dit Nzambe mokonde abetié ils attendent le fandi kuna azwa ta ko raisonner mokora ko meta presque kana ba kuna ke 5 ans abima penza frère en Christ solo a se répartir parce que ça za banda nga se répartir et c'est moi ba escroquerie nga mo na ga to za poche ya ko Nzambe ngaka indiquer bongo parfois Nzambe alingi mais Nzambe alinga pese bisuna po ta ko mesukali masiko abongoli motema kati na solo asila Nzambe kati na solo wana tu ngana zo msalo kumba Nzambe parce que za mukana Nzambe nana ko Nzambe asuvere asala ko ya lingi abeta kaboya lingi achante kaboya lingi lokola chantier ye po ayemo kana bo moto bakete ke bakizenga abakengande Nzambe akomisinga hapo na sali bato mabe mingi na nyokoli ko de Christ mingi na nyokoli batokola kufela yango azo sibi Pasteur Richard boni même moi na ye pa Dr Brian o babenga ka bande ko sa be msemeto monika ka kimbe koti boye même moi na penza oyo azai koko osala be mission ko be ko beta mbela bande ko bastenir ye tozo mona malile koti malile koti pourtant on a ça qui problème mission na ça qui ndevona tana ko tera vidéo na ye ba kosha ye akishacha acha makambo zoka na malamu ti to ba kino Nzambe mutabeti ya ki ko defend ya una ya yao yo bina ya yao ya una ya lelo ya sute lelo yo akimi to ba benga docteur mama faut que si ba baso benga docteur par rapport à ministère doctoral so ki ba benga Brian mon frère Brian aza docteur yo na na bela ki tradi praticien na mona ki ba publicité na la télévision locale awa oya ozona malade azaki na basse mo boso oye muta malade osima kolotisa kaka basse na malade non se tikali na kati ya basse maya chaki wana na bela ki tradi praticien na ba dem ba mi baneleki tina 2017 maintenant yo poste wa rivende ngeni tuzaki na ministre moko ya santé wa Kabangi Numbi je crois Félix Kabangi Numbi alaki ministre de santé na PC Mbote kema ya du domaine asala médecine akamulaki na hôpital parce que bazo kufa ka brisque abino ngamba ko no sur le terrain na kite na hôpital na tala ba hôpital ba grave hôpital minene ils ont fonctionné quand on combien na limité toujours bisika mabe fana na limité aki okuta ndeko hôpital ndeko na bisoyo Ndeko Brian mwana prophète Mogisho kama koti kuna basala test ministre bino bosa nga test na bapare na bino basali ministre test na bapare ya ndeko na bisoyo mimi bako na ministre na mion ministre mobali me bako na mion mais ministre abi me bana na sala médecine ko mi bomba comment possible que ngala mobali me na ko mi na mion bamoni même matrice na ye abi non ce n'est pas possible moi je vais la commune matrice c'est pas vrai non faut que l'hôpital ndé abenga ki ba commando ba ko hôpital babi ke muta escroc ndé mona ki ndeko yo atiki makambo ya tradi praticien baraka mokicho atara bi mwana ngati utaki na Uganda to souffrir ndingi na Uganda a hôpital e kanami ko to bikelaka yaka ko mseza ko to na évangile yaka ko ma prophète nasi azolanda nga alanda le nazara olanda soki ezate mbaya to sa ne débat na so invité ye ni sana nanu amena siko bani ko comme prophète bani ko initier bani équipe mobimba tanga moni ke no ba beti siko papa na yo abenga kina batomeno ba kangami abia te ko PCB déjà basi ba repese biso na Congo azope siko makambo po gouvernement peut changer papa na biso Félix Kabangi ndo balongoli ye na fonction na ye siko ministre ba tie wana lokola Congo ko mana ngomo potu ndenge ndeko prophète ngefalo baka mo potu ezali na pesa la mort de Jésus Mbote mo potu ko ti prophète siko ko balongoli papa Félix ndo moni Brian azongi susu na kati azongi susu na hôpital me wana koko sabat ozomona bato évangile parce komi mais abo benga ke prophète mais est-ce que ayebi non peut même quoi enseigner bato un prophète aza muto aza no défacer la doctrine et ça quand na mona mio mena libumuté prophète aza ministre sa parole aza pour enseignement Brian ba comme qui prophète ça dit ko répéter son jargon. Merci pasteur Richemba ngando pe mana muke wana na sengi mama Tiffany moko aza na régie atela biso na élément oyo boko tokutani masi matango mo yoza na wazito menene kukanza teke na fingi yo non na jolo ba que ça danger pour la santé na yo ça très danger puisque lobby cœur na yo ko na complication dala baninga na nyo surtout ta yoza na ngeza no est-ce que zata yo banaka na ngo eza ngote
malade eza arrière sikoyo malade eza na biteni mibale eza na biteni oyo bakotraite bapeso kisomeri esimbi bapeso kisomeri esimbi ok tandiri soko oza na bamicrobe na makila soko oza na microbe bakopesa yo antimicrobe antibactério ozo comprendre antibiotique omeri antibiotique wana ebomi nini microbe soko oza na virus ya sida bakopesa yo antiviro pesa na nini effaiblir virus wana ozo comprendre mais soko oza na toxine bakosala nini soko oza na salite bakopesa yo nini il faut toxine wana ebima sikoyo médecine eza na bitene ebele koloba te wana nini eza teknologie ya sika na faso koma bato bazomela bakisi soko moni moto amelaka kisi abikaka te asali nyonso esimba te ate basali yo kine soki salite eza na makila kine kolongola salite wana te atoki gymnastique okomemisa moke parapport oyo esengeli ebima me na machine na biso oyo otie makolo na yo vana ya lezi esalaka pasi pe te esalaka mpe vibration te esalaka mpe moto te mpe mai wana ekotoka te me mutu nzambe akela ye na se ya makolo na ye eza na maduso lokolo moko ezalaka na 20 000 maduso lokolo moko ezalaka na 20 000 maduso ya motu ya koli a partir ya age ya 18 ans kumata lokolo moko ezalaka na ba 20 000 kumata likolo sikoyo maduso wana eza nini eza mpona korespiration eza nini eza kobimisa salite eza na kati ya makila ebimi libanda soki moto azotoka respiration eza kotoka soki moto atoki ozwi mai ya motoki wana ozwi moshware ya pembo te boyo komona moshware ekomi nini ekomi salite pourquoi nzoto na ezomemisa salite normalement soki moto aliaka bie biloko oyo eza correspondre na groupe sange na ye moto wana akobanda akosouffrir te pourquoi mpo nzoto yango moko ekozala na makasi ya komemisa salite nyonso na nzela ya respiration ya kotoka mais soki moto aliaka biloko ezocorrespondre te depuis lundi ti dimanche oliaka fufu matembele mafuta likolo zala nini oliaka sardine pilipili obzwi boye eza te ke nini embongo ekozala eza te ok mbongo ekozala eza te mais esengeli oménager mbote bandeko na biso bazolanda ngai kombo na ngai Dr Brandis Mutongo naza pasteur na église parlement celeste ya Debonom nalingi nayebisa bino likambo eyokokomela Bishop Baraka Mugisha awa na Brazzaville. Deux semaines passées, les raisons mokolo ya mercredi, c'est le mercredi aujourd'hui. Deux semaines passées, Bishop Baraka akotaki na Brazza, bazalaki na conférence na église na biso parlement celeste na Brazzaville, na commune na Wenze, na Arrêt Saint-Yann. Esalamaki ke na première semaine wana abandako vana na hotel babengi Obrigado. Na hotel wana ezana muntu alibuma bandako zala wana mikolo nyosa zolala wana na libanda na bantu ya hotel bayibiye asali près de 15 ans ava kutubatonga na hotel wana azaka wana muntu alibuma nzamba yikusimba musali na yobina ke sambira pona muntu alibuma wana bika asambira pona muntu wana alibuma pia bikaki tanga biki sange kuleka na ba TV na Brazzaville nde bantu mabe ba profitaki ba police ba yokusale makemokolo ya mercredi semaine mardi deuxième semaine le 11 muntu moko ayaki ayebisi ba protocole chef de protocole ya Bishop Caleb alubina eke nazana besoin ke na kutana pasta pona zana kindoki na inatika kindoki atuni komono nani alubi komono nga François amina yoke vanda toxa sokaye okay bate nzamba ukangola vinai ba oba banako na live wana ya mercredi wana bamona kiri kambesale maki na mardi wana ta muntu wana akoti na girisa bandi kusala ba incantation na kubebisa kiriti emisha ba ibisinga za muntu moko kombo na François zaba yakalibuso osala kaboy andi minyoso ayo kuseba albina kikende lobby yakana biloko wana tutumba yango mokolo wana lobby epe eyokuya ya mercredi batumbi biloko wana
Ashima kutuma biloko wana. Polisi wana apapa wana akei po azalaki policier batinda kiye. Pona kuya atande. Po baluka mwaya ukanga Bishop Baraka. Mukileza mabe. Mukileza mabe. Nashima polisi wana akei aza papa na ke plus ya bango ay banaki lokola muntu normal nzoka zalaki police ayake mission ya kusala ikamanengo wana po baluka région mokola samedi ko koma na tongo 5h du matin e bani ndenge ni 5h du matin na hotel sika bazale kuvanda na bana nyosho près de 11 personnes na Bishop Baraka Mugisha na mama Claire bajiba ngonyo sotu bakangi bango tina la polisi commissariat ya Wenze tango bakangi wangu wana babengi ngai na 4 même jour la samedi le 14h na kukoma na tuni likambeza nini bazolinga kuyebisanga te de 16h nini bazolinga kuyebisanga te namona bango okomona bango te bisika batie mama eyebani te bisika batie papa eyebani te. Depuis mukuru wana samedi nde ajo muntu moko misansu moko abisinga ho kapitena lobi ke pesa 5 bazana beja mbonge bere po dossier za munene nakati wana pe parti mbia azalaki dossier za mo eza munene. Eza nini? Oh, polisi moko akendaki kuna bapesa kiembongo akikufunda alobike o bapesa kiembongo po aloba kazandoki depuis parti le mot takati ata kutia le tombo ya leo osana kati ya leo ndio na nzinde soka kama kwa shule na soka Merci pasteur Richard Mangandonye que c'est natuna kyo na bendetan pour les parenthèses bien mis à bémor ça qui mutu était au collier ali pana mutu kinayo yo le bébé là qui docteur Brian Mabenga kae na comme état traduit praticien mais eza façon ne peut ya collier ali pana ya tana kati ya ministère na akoko ko sa ministère mi balé koto za traduit praticien koto yo aza docteur na habité est-ce que ça li somo na kikolo bana lisiko bien mutu na zana deux réponses au pesa yo. Première réponse batu ba yeba biso ba comprendre ba la na langage na bien. Un mutu aza traduit praticien azo travailler na ba esprit. Ba esprit ya mo me nzambe te ba esprit diabolique. Il faut la vraie sorcier pour babiloko bazo ba qui sona ko traiter mutu faut la trop spirituelle. Vous avez traduit praticien véritable aza na sorcellerie. Ah bon? Oui. On a comment ko le dit moi transition de Samia comme prophète. Bon, as un prophète à balle pour na. Tu m'appelles un docteur Brian. Ah, donc on m'appelle prophète. Ah, comment prophète? Oui, on appelle ça mon prophète. OK. Alors, les affaires de la Babylone moi ben non, ndenge de quoi ça aller. Deuxième réponse, on a l'impression que non, on est qu'on a vu sur Brian, on ça les a escroqués. Parce que un jour, comment les journalistes, comment l'église naïe. Un jour, ndeko comment les gars qui vont dans l'église akuti comment ndeko moi il m'a formé les Baraka Mokisho. Mais tant qu'il y a un évangile, à comme ça m'a comme na muntu afoma ki. Prophète docteur Obara Brian ça le frandi 8 fois na culti moko. Si tu m'as pillé ba congolais a pillé bandimi. Tant osili bandimi wani ke par exemple na fatigué mbongo benesi. Prise à suka salini. J'avais eu yanga. Moi je ne sais pas poche.
ajo yango aji on a mabeye bato nyonso bazana ba porte-monnaie ezaki na 10 000 za fond na ye nzambe abia ko shaka mama ko shongo ye akopambo ya joyo ko nyonso za na poche tchali ko ya tchana tchama mabeye tango ba congolais na ba bandi mitoro bazu bakitse mabele abibosha un pas en arrière enya po yo mo lingana eza pe malamu te bosa la dépense sous en arrière tant basali ba dépa atindi ba protocole na ye ba lokoti ba porte-monnaie ba sac ya ba mama ba lokoti ba kena ngona liboso jamba ya bianga bobi mishabili ko nyoshe shenya kati yeba kana ba identité ba gadi na kati mais atali kaka ba mbongo azuzu ba tina panier après sabino montina monta ko yeki payer nini chaque ne porte-monnaie na ye tant que tu veux récupérer bino tu peux récupérer porte-monnaie loba tu vas faire amen 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 jamba ko shaya fire oui dis-moi moi avec le montina so va porte-monnaie loba ki non fire montina so porte-monnaie tala ba congolais ni va bozo ba komi nango malgré ça que ko sambela bien aimé et le ngoni buto za processeur ngana biki ba congolais na ba congolaise bazaki bato baza misoga ndenge papa na biso mobutu personnel abande ko ba un père misoga mais na kama ba congolais na ba congolaise ba ko bazo batina niveau yo malgré ba sambela mutu moko uti na Uganda so Tanzania ko sakana na esmora na ba congolais au nom de Jésus Christ bien aimé to sosola ndeko na biso bwara mwana na biso o la sa escroquerie photo benga ona kombo nango offrande ne comme eko offrande d'esprit de mort est-ce Brian na longola ka esprit de mort mais lelo bakangi tata na mugisho banda bali ko saba semo pourquoi bimisiete mais la zobeta seka lelo azana maison d'arrêt à Brazzaville ozomona place escroquerie ba nanze ba ko saba ya momoni bandeko yo ba congolais ba landa biso vraiment tozo ba ngwa tu vois tozo banga ni mutu il s'agit boloko il s'agit prison il s'agit loi le tingana simana ngango mais face et ça c'est là le baka vérité mutayoko na bika olanda émission soki ma kono lo bana kosi aya na plateau to solo na ye to débat autour la parole de Christi bananzambi soki to kosi la ye azape na droit réponse aya vraiment couper na so aya ça remonte ba benga nga numéro na opesa ngwa prévision abenga nga to kuta na to débat makambo so na kosi la ye to kosi azana viva ozomona mais dans la carte muke soki mota olera moto kinaza na métier oui ngana koza pasteur mais na mécanicien na ko bomsa mitu kana voie normale ba futinga droit nanga soki naza médecin solo na sali médecine na ko kene na hôpital na sali musala ndenge sengeli ozomona soki muta traza commerçant sala ki commerce na voie normale mais soki mi ko escroquer batu ba mbongo na ba voie moko mabe là toujours déplorer on dit comme escroquerie ko bateke ba benga na taple ba te wana batu bui mais pasteur à cause na musala à cause de la directeur de la société Moboboy, à cause de la ministre, à cause de la PDG, à cause de la maçon, à cause de la nyonso, musala kosala kosala. Vous comprenez? Mais on va demander biso kosala ba mokisho yo, na ba na bango yo, yango eza sous musala nzambe. Donc depuis passer Richard Manga donne que c'est quand peut simba sous-souté depuis bakani papa yango a replier na ena qui traduit praticien na c'est ça. Et ça parce que papa zaki leader, papa zaki ba manière mais parce que au moins type na bakangi mokisho a mobali na bo moto ba mobali asina bioma pour yo kutoyer te c'était moto za safutiste na makambo te yekwe asa etali mobali penda solo mais lelo nzambe abuki abiki ngana na mobali libala nzambe sikoda briser yepma abiki ngana véritable mobali ali kota no prison mais rabo moto boye aza mutu moko asinya ka bioma ato timbele ka aza na fausseté ezana passer moko timbele ki aza na fausseté ba ngaki ba sanctionner église na ye mais asombela pasteur na ML akokoropaye na bito so bien moi je me t'ai informé à pasteur mais la doit informer au président de l'église à réveil. Ah bon? Oui, na constaté télé président de l'église à réveil ayeba ke mogisho azana kata fausseté tama linga sanctionner église à mogisho aroki ba benye l'église na yako te ba sale ofandi ba pesa ye ya munene bazui asombele ML a pesa na contact nye akangi muno osomona kama parce que metato suki wapi to suki lelo wapi ML ya sombaki pona corrompre ye lelo to suki wapi akino corrompre sur gouvernement Brazzaville akino corrompre na Congo Brazzaville to ndimaye osomona place évangile comme un bishop soi-disant bishop archipape ou évêque général mais ça la corrompu facile mutu kasi quoi ML les a combien mais pasteur Richard Congo ML a ouvert cicatrice à chasser à occasion de Congo ça pays hospitalier ya Barbatunios bon c'est papa numéro 1 à RSA fongoleli mupaya mutema akote asa musana Congo ma beza de pasteur mupaya pas la ndenge église za mboka zo fonctionner parce que même au Gisho ba bengana na Uganda ko bengana mboka na imo ba bengana pour na ba fausseté
comment koya bondimi soka za na kati ya bon dans les bons ça va même nga pe na ko longa leo na ki Uganda na osela nzambe na osela na kati ya solo soki na bani ko tenga ma baza na droit sanctionner nga soki basala ki na za na kati ya vrai ça va mais soki bani ko torturer ba congolais ba to ya sikoke ba congolais Kinshasa congolais à Brazza to suki wa ozo mona place évangile comme ya ba to bani ba coterie to ba comme ya ba négociation eza sunzambe te là tu es comme église moko paganisée église moko to ko Babylone to ko benga église cassée to ko benga église déformée même eza sur église à poroté. Ben pasteur Richard Mangandoni que celui qui wana ne bandeli ceux qui j'ai une bonne mémoire était traduit praticien mingi bazaka bato misu mine. Oui. Il faut ba fongolo mis pour mon amagamu ou bien bazaka bandoki. Mais tozo mona quand même bazo sala makambo bazo bika basi bazo boto baza pour maboto ba mio mezo disparaître comment on dimela bango te pas. Na ko dimela bango te parce que mingi prof docteur Brian. Pharaon bengi ba magicien na ye premier magicien tutakamo ye pa azuka nzete abwaki na se baluki pe banyoka. Mais différence c'est que nyoka ya Moïse melio ya Pharaon. C'est-à-dire Satan pas ça ka miracle. Mais banganga ba bikisa na bango batu. OK pas nganga ko zo pe zem. Mais zem a opesa yo. Eza mona normalité. Akozwa ka démon invoqué ba tina libumu na yo. Ya mona bana baza mitu makasi na akoyeka mutute. Baza ba démon baza bana normalité. Banganga ba bikisa na malade. Kumuka ngame abikisa batu. Papa na biso yo na idi traduit par nani. Mwanzali papa Mwanzali. Pendant la deuxième république na ibe pendant plus de 30 ans la bikisa ka batu non. Oene morondo kubika sata bikisa pe batu elo we kam sote mais biso so Saint-Esprit nga sala Saint-Esprit a tine église ba doa guérison aso apesi nga doa guérison beli mama Maria moye na imposer loboko na prier pour na yo Saint-Esprit a guéri pourquoi ba guérison dans l'église siko banganga tu ba leka na ba makasa ba nzete so moni mutabika za soit disant prophète o nga zo déplorer abani ko pesa batu ba mai ba bougie o mona prophète ba bino boya ko tala ba nyina bino na miroir disqualifié à faux prophète. Et comme si un miroir passe. Bah faux prophète parce que lango ya ko tala ba ni na miroir ni pas na Bible salama. Ni ba prophète ni ba apôtre ba salango. C'est parce que je te connais malem c'est là non yo na révélation le loi sika. So na simbi miroir ne tinga ba simbi miroir. So na talbe na moni moyinanga. C'est ça. Moni moyina yo. Na mécanisme ni moyina obima na miroir. Mais elle tala monde spirituel ça faste. Satan so ke pas véritable nganga mais ba marabu ba salango. O ko tranga marabu tuna batu bakina bandanga banganga akomi so miroir pena o domino makamwa vina batu ba loko na kata ba maison ba labo banganga ezali eza biloko batu bakota banganga ba ko contradinga te bolanda biso banganga mutu basaka biloko na mena église ezati na église biso bikeno tozo chasser ba démon et puis au nom de Jésus et puis que notre pardonner ba yina biso nzambe moko za mutavanja ko na biso tangu ndo kato tumatima Mariam nzambe nazo fana otala mais nzambe ne muta ko repasser nzambe muta ko venger yote Bible ke nzambe bike vengeance za pona nga biso musanso ko prier ke nzambe ba nyina nga pesa bango makasi Bible ke to prier pona ba nyina biso omoni mena ba église muso ba église sorcier to benga ba prier sorcier nzambe kilisa moto boka ko ta ba nyina ba nyina basika Bible boyango nga ko ba nyina nga pourquoi na ko prier pona bango nzambe a toucher bango ba ko la bitima parce que Jésus a kufa pona bango. Est-ce que biso motami ba pasteur ils appellent ba tout cela qui m'appelle mais quand nous quelque part ba to ba prier pona biso bongo limité ma yo lingo po mabatu tala ba disciple nga ba serere wana jumo ba ta mona Jésus ba kuti muto moko boye ba bani ko prêcher muto moko muto na boko ndima ba big Seigneur ba pas Jésus ba bi Jésus pesa biso nzela to bi to benga moto ki tana likolo zikisa ba to po boko ndima l'évangile Jésus iso oni boye bité vous animer na quel esprit ba que esprit animer na ba démon lelo mona ba prier ba mbadi ba prier ba tirbo ko kwesila ba yini ba kufa non Bible ona ba prier moko kindoki Bible pesa biso nzela ta vingi muto ayina kanga na olinga yo na o prier po na so eza na okabela yo tanga zo kabelo bongo na zo tene makala mutu likola mutu na zo mona na Bible lobi doctrine ya mwala mais ce que comme que ora comme na bayini na yo so moni bayini na après ça mutu afanja pesa nzambe yo sana makasa ofanje moni na alors moni bilo comme ba mona ba comme ko pesa ba mo ba za toujours ba bilo ko mona ba za bilo ko pesa ba to ba mai ba makasa ba bougie ba huile ça dit nzambe zo na makasi te nzamba koma ko se kurika sima biloko na mai pa bikisa mutu non biso na dispensation oyo anate comme docteur na sacerdoce aronique ne zaike non pesa ba mai ba bougie ba cérémonie sacerdoce na biso sacerdoce du royal au nom de Jésus à mon nom vous chasserez les démons amen et si ko yebisanga ba pratique to zo mona na église ba to bola na biso ba ko sama na yango tolo ba te parce que to zo banga liwa to zo banga boloko non biso banga biloko na te biso nzamba ke ngana za défenseur la doctrine tous les ministres de Dieu apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, à ça défenseur la doctrine.
Et tant que nous avons doctrine et tengami, faut toi qu'on défendre yango. Ce qui nous sont le but nzamba qui dans ta pantalon chemise à l'obate, nzamba zo la tabiso, ndeto lo bana pare na e. Siko bana ba lo bana pare nzamba. So mo zo banga liwa, azo ba toto kufi to kufi l'évangile. Gloire à Dieu to vana na droite appel. Oui, quand tu zo banga liwa, te poto la vérité. Il faut toujours que ça fondement ngezalaki. Et c'est biso pour transiter l'évangile bani na Congo. Évangile bani na France non. Et c'est évangile bani na Uganda non. Évangile au tiki quelque part. Biso zo naka nzela moko ba tracer la biso pour attendre les canaux nzela on a poto koma bisika to kutana mo bana biso libala. Parce que to mon église akole zo kufa boye to bana banga ba individu ngai penza na osala ngote. Même si na comme la justice na ko répéter kaka même makambo na zo lo balelo. Même boloko na kacha boloko na bana lo baka vérité. Yango to benga ka au na Nazaré ma ministre la justice pasteur Richard Manga donya kese. Mais si ko to zo nka pa ndeko Brian docteur Brian de babenga ka pasteur Richard. Mais ba victime ezaka ba ndeko na biso ba congolais ba sœur na biso na mosuni disons ba congolais lokola biso ba ba victime o ba zo rançonner bango tongo medi poko ko bala bango ni poto to ke malembe ko chiter na émission na biso pasteur Richard. Ngala ba na peuple congolais na mona na peuple baza penza. Peuple congolais ba peuple moko lâche. Je sais pas où ba aveuglement ou avutima ba vuta ba congolais na ba congolaise. Bandi elo na ngate ba benga mutu mondimi. Na vrai doctrine na kola ba que non, bo ke na partout na monde. Pour former des disciples. Mais au moins, comment on va faire tout le monde dimi? C'est là que on dit manoso. On a mai andimi. On a mouchoir andimi. On a mis nguma andimi. On a mis poka andimi. On a mis hippopotame andimi. Non. Ok, disciple azamunani. Disciple azamuta enseigné par maître et puis on a toujours ba trace à maître naï. Au moins pas Jésus former ba disciple naï. Ba landaka ba trace à Jésus. Bandima qui ba kufa ba tala ba disciple à Jésus ba kufa ba limo ko impossible. Ba kati mutu ba sali soki biloko nini mutu akufa na maladie azate bakufa na ba condition moko difficile mais bandima ki bakufa bongo Etienne ba bato ozomona ba un disciple mais bandima lelo yo bandima na bango nyonso alors na bisaki bandeko na biso baza na parlement soit disant céleste parce que ça parlement à diable pour nanga oui pasteur Richard j'ai dit tu vois parlement à diable ya kindoki parce que le parlement céleste basaka makambo nzambe azolinga basala la volonté ya nzambe basina pour la gloire en Zambie. Na parlement en Zambie. Oh, ti lelo ti lobby en tout cas dans le barabo. Nga na changer le côté na banga appeler côté. Parlement diable. Parlement ya Satan. O bisika escroquerie zali. Bisika bakangi oyo azaki comme responsable na bango likolo escroquerie. Tiko to lobadi. Monde entier yebi ezate na créango. Ce qui le chef du parlement c'est les soi-disant représentant légal de Tobenga comme soi-disant visionnaire. Oya Satan. Lelo bakangi pour la cause escroquerie. C'est comment Maria ko bisanga na bisanga na sans la parlement céleste et ça parlement ya Satan bisika bato ba na faire bato baza kuna babima parce que ta ezana ozomona soki ba okanga mutu mona omoni ba Pierre bakanga mai po bazo te évangile bakangi bango ba souffrir pour la cause moi ça pour l'évangile mais ba kangi pour na cause escroquerie alors soki pour na ngana bima et ça Babylone la grande mère des abominations bande ko ba congolais bozo attaque parce que toujours ba bozo kabiso même pour film na biso mais to lobika vérité vérité on doit se faire la vérité azate mutandima vérité za kanzambe mutu so lobeli ka vérité et comme le kabo mayo anurio mais biso to banga te pona ngwa soki to kokufa ko ba Pierre ba kufa à cause que to lobaki ba bayoki makambo ayoki film to tsana émission mokola suka na jima dernier ba bimisa film que pasteur Etienne Mamaré basala ka émission moko c'était le 10 le 10 décembre biso numéro risqué ba vipo na bino mais bon bima wana za biskanza bazate tala doctrine bien tala parole bien tala parlement na bino bien bo comparer à moso que ça na kata parole pasteur Richard ça na kata doctrine solo ba msu bateka mapangu pona ko ndeko semeka ka kuna ba betela biso lisolo ya mutu moko ya kuna bateka mapangu oh molibo accident zo ya mama teka lupangu po asala rachat offrande rachat teka lupangu tout offrande rachat tu sais parce que parce que Jésus qui ça racheter biso déjà na ngomba Golgotha ko rachat ni ko racheter moninga no mutu ozomona ba escroquerie si réellement ba église principale ba na koteka ba mapangu ba ina bosinus na makola ba Pierre ba biki pauvre azakite ça dit mbongo ina ngwana soki mama Mariam ozana besoin de commerce oyo ko pas Pierre na mama Mariam ngasa commerce ba zu montant mbongo ozana mo besoin so $10,000 ba peso ba ni ko Dubai ba ne ko sunga moto nyoso mais si ko tala mbongo mama na teka église na parlement ya Satan ba teka le pangu ezo e kota na poche ya baraka mokijo ayango somba mutuka yango somba ndako a renye na ba makangu. Est-ce que réellement ils sont pas ndiminani na maman moko pesa $1,000 na mama koko ba nyonga e ba mama na bimisa $1,000 pesa mama na saka pauvre
Ok, bambongo to tcheka na l'église pour soutenir les pauvres, pour soutenir les indigents, pour soutenir les dans les moutons on a besoin. Il y a une église primitive et tambola bongo. Bato bateka bampango banda ba yango, tant ba pesi wana e bani ko sunga mutu nyonso, même ba pesa kité, azo bénéficier. Ya ba biki pauvre azagité. Bato balela kité, mais le kene na parlement Satan azo bengango. Parlement Satan na lo bango tous. Tout na bato ba souffrir combien ba congolais. Mais ateka le panga pesi kaka po quand na ko chabarika mokish. Eza na pasteur moko azana na wa quelque part. Na commune la na limita commune na kokoda balungwa ye asara ndeni mbongo no so boko pesa ba ndimba cha na église et que na compte bancaire ya ye moko privé compte église te ne so ko ba pasteur wala oui bien ozo mo niveau so escroquerie OK église na ba statut nango ezana ba compte nango fezala mais mbongo no so ba kino tango friend ndako ba pasteur balongoli dollar ba cha pa franc congolais ba cha pa ale ba zuba ki na compte privé à pasteur est-ce que bengo église to lo baté pour to so bana ka batu te ngwana mama ya ngana sala monte pardon tina kufa na sala pasteur Richard nalingi otala pe caméra malamu siko nalingo s'adresser penza na ndeko Brian ozana le bakolo bane particulièrement bon particulièrement ba ndeko Brian ndeko omoni mokiso yana zo souffrir Brian moza frère o Jésus akufila église za yote soki balinga ke okufa tala baluka ba ange na dikolo mutandima akufa zate ba les 4 vières baluka bango bayate les 24 revivants babanga koya mais moi na pati akitaka ndima kufa osakana na nzambe nzambe aka malade na hotel na biso ke kosala soit disait église on a des bonhommes na yeli siko zali mais yo kanga meta repent toi mon frère baraka mokisha kanga mi oleki ne lobote peut-être na makamusu baraka accident yo kokati bongola nzambe bengi bino na interprétation bongola motema mais yo continue toujours na makui ndeko na ngana na cyprien yo na bolingo nzambe bongola motema na yo na bike message au solo passe parce que vérité za lokola moi sommes tabeli et ça comme médicament ba piquer sco piquer ba ko pesa kinini za tubololo mais ça peut guérir santé na message au qui ato siliki e changer nzambe le voter biso beto tiko ba vérité de poyo siliki quand on appelle ça le bela nzambe rien parce que nzamba silika ko le kayo bongola motema na yo tika ba pratique oyo vraiment luka ba sena nzambe solo ba enseigner yo ba prier pour na yo o confesser yo salaki et puis on se repentir pour Jésus revient bientôt. Tu évites ce qui lobby kuna parce que mokili c'est mieux souffrir na mokili mais en faire ou bien tant de fois qu'on souffrir kuna te to benga mi pona Rome ici mais to benga mi te pona ko salaka talaka ijobi ki Jésus ça somba biso na motu ya makasi mutandima baba ke ba sete ba nyokole ne kulus pour ngana to sauver mais les autres torturer kolo ozonga sous Jésus Christ na croix tant ozo sa ba pratique oyo vraiment bongola motema na yo nzamba kokutana na yo soki nzamba kangi baraka mokijo za po abenga bino tuna repentance même baraka mokijo vraiment nzamba sunga bino pona ngana komi pena presque ko mukita na suka les trônes c'est bimi album matifani moko e bandeko ya étranger album za déjà sur le marché comme nous tozo sabina ba émission na biso nyonso ezo ya pe balo ezo ya na poto soko za na posa na yango komela biso na WhatsApp ya numéro na biso ya Tigo za affiché na ba écran okozwa balo na o quand nous so kolinga bande ba otina déjà ba mission na bango batako se procurer na yango otindi to sali lokoli kokomela bisika ezo ameyo parce que le basuka bon lilo bana nga suka za ke kino batu bala na biso mo to zo baté pour tout blesser batu mais biso za kwa ba mongongo ezo kanga kati na lisobe bobongisa baba na kolo bobongisa nzira na biso za ka bato yo to za na poto défendre doctrine na kolo parce que yangonde même ba voyant ba ko protéger l'héritier à Salomon et ça ba ministre de Dieu to ko ba doctrine si ke bebi bande ko ba la biso vraiment bande ko ba na kati ya parlement toujours le boyo on a ba réserve ko benga au parlement céleste parce que tout le monde a parlement céleste tout le monde a mamonza bena ba ange et puis ko ça ba petitité là on a zo benga au parlement Satan vraiment ba zata ko bongo la motema parce que Jésus n'a pas fait na bango mogisha za muntu ne akanga mena tamu super ko fane na prison akeye mais Jésus a kufate même Abraham a aussi balo ba ba musa okimana zo Uganda mais corde qui se tikali ba bongo la motema pesi mbote nga lelo na pesi ka batumi ba le mbote mbota liboso na zo pesa précisément na frère Baraka Mogisho na maison d'arrêt na Brazzaville mboti na pesi et puis mbota mi ba na pesi ka na gouvernement congolais ya ngamu gouvernement congolais à Brazzaville vraiment na pesi bino mboti ba mamba gouvernement puisque vous allez nzamba congolais vraiment tokutani barasima ce qui est passé pasteur Richard bamboto yo bamboto mama tifani moka okatela biso likambo yo tokomi na soko ngape na pesi mbote na mama tifani moko oyo mikolo bozo mona ete vraiment tozo toyebisa ki bino tezaka rapport
talaka les trônes. Les trônes nde makambo te. Les trônes donc tant exact il faut que ne par-ci par-là kotika banzembu na ba régie na ba télévision misusu na ba radio misusu na ba wenze donc elle n'a pas vraiment le temps mais kala mingi te akozongela bino kanenga sepesa bino bokoza toujours yako pambola ma na pesi bote da bande bazana studio na moni bongo na sima caméra to zala kina ndeko if bolo fa na moni prophète jefté o aza bongo toujours permanent na Nazaréen na stagiaire na biso kala mingi te boko mona ye la fille papa ngefa. Comment tu t'appelles ma fille? Ndeko Kati kala mingi te bando mona ye na les Nazaréens. To comme na suka to kutani très prochainement. Écrivez-nous sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Pour les plus amples les informations, vous ne serez jamais déçus. Pasteur Richard, tout ça nini? Baraka Mogisho. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau en travail des micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mukio naza nango, na agence moro boy Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nozamba